Bonjour, bonsoir, Bandeko Bazali, partout dans le monde, dans les 5 continents. Awa, comme promis, Kassandawetu, Tozali, Liboso ya Sal ya Bercy, Tozali na grand journaliste Nabiso, Oazanga Libumu, JPS, JPS Yeyo Azali Awa, Aropes là, disposition sécuritaire, Oyo, Fali Poupa, Azui Awana Salia Arena Hotel. Donc voilà, Torola Sabino, une disposition sécuritaire Oyo, producteur Yafali Poupa, Azui Awana Salia Bercy. Là, vous allez en direct, vous allez Kolanda Biso dans le monde entier. Vous allez toujours, et allez bras de fierté, toujours ça le message, moko ya kimia, na bandeko Oyoyo, bazali kokanela Fali Poupa. En tout cas, awa bitumbezate. Biso to européen sa message ya bitumbate, ya zappé bras de fierté. Toye uniquement pour nous faire vivre babeloman, ba fanatique ya Fali Poupa. O balingaka la bonne musique. Yango toye bomoni sale o ezali simana ngai, yango nde sale oyo babengi Bercy Arena esika wapi Fali Poupa ako se produire vendredi 28 oyo na 20h ezali ka 3h ya pamba. Paul Sapou JPS akola Kisabino Yemoko en direct. Oyebi Kassandawetu azali wana toujours pona bino. Béton béton donc ezali juste pona kola Kisabino en direct yoka son voilà. Maître Churamboma yo yebi. Donc tozali awa en direct ya Sal ya Bercy. Paul Sapou le kanano na simana ngai olakisa disposition sécuritaire oyo Bacheli bandeko awa oyo bakoya pona koyoka musique. Bonjour, peuple congolais, banda monde entier, mbote na bino. Israël Moutombo alobaka TVza radio T. Donc TVza radio T, vous êtes en direct, vous êtes au monde à Tozana Bercy, Tozana Hôtel Accor Arena. Donc les dispositifs sécuritaires sont bien là, en place. Tozomo la kuna ndenge bazali ko kanga. Bazotia ba barrière, kende na bandeli kuna ola kisabango voilà to kende kuna voilà misala ezo salama misala ezo salama kende kuna otala ndenge nini bazako cha clôture on a dispositif sécuritaire ezalaka boyese donc ezalaka ba clôture oyo te mais bazotia clôture kuna kopanga. Donc, jour wana mbila kozala na ndenge osakana te na bambwa gaere ya binene baza deja wana bambwa baza deja wana. Donc tout déjà tokomisa mpona concert ya méga star Fali Poupa cap la merveille. Voilà bazocontinue bazokanga awa nyonso bakokanga mais mpona kolaseke bao nyonso bandeko nyonso bakoya barrière kuna na nsima les zones kosala kuna na nsima manifestation ezala ezala kati awa te. Donc les dispositifs sécuritaires sont là bazomettre yango en place. Donc boya ebele kobanga eloko moko te desordre ekozala te. Donc mbila bazali na ndenge ya kosakana te. Boya ebele tobengisi bino bacamerounais baivoirien batogolais. est-ce que okoki okotuna bandeko wana mpona nini bazotia banini oyo boye boya ebele tozozela bino donc sola bazotia nini bazokanga comme vous voyez. Donc bazokanga Bercy yango oyo donc Fali Poupa akobeta awa na salle oyo ya monene oyo toyebi mpe tozomona Fali Poupa akobeta awa. Donc na kimia bato mibale na bitumba kaka moto moko moto alongaka biso toza na posa ya kimia toza na posa ya bitumba te. Donc salle yango oyo tozomona sala yango oyo eza ya monene oyo Fali Poupa akobeta méga star na biso
donc tozaka na ye tozana fali poupa toana maître Gims donc va baser belé te bato bazosa la fierté ya musique congolaise donc totika pour politiser musique na biso la musique notre culture ce n'est pas la politique to dépolitiser musique na biso donc fali poupa kobeta concert na ye concert ekozala donc bobanga te concert ekozala concert ekozala bobanga te boya ebele bana na biso oyo bobotami awa bobotami awa boya ebele donc omoni bazo koinstalle bazo continue koinstalle bazokanga tout partout tikuna bakokanga nyonso nde bozomona boye bakokanga clôture nyonso bazoclôture bazopena libanda ya sale cour ya sale bazoclôture nyonso bazokanga moto moko oza na droit okokota awa te soki oza na tike toza na billet na yo te okokota meme awa na cour ozala te awa na jardin ozomona awa jardin oyo ya monene oyo doki oza na tike to okokota awa te po mbila kozala na ndenge kosalana te mbila kozala na ndenge mokie te doki omoni ke fali kupa producteur na ye azwi badispositif nyonso tout mpona kosécurize bino bato nyonso bokoya concert me boyebake bokozala à 100% sécurisé donc problème ekozala te likambo moko ekozala te problème moko ekomela bino te donc bozala déjà assuré bopartage ezali mpona événement du siècle oyo bato bazozela bopartage que tout va aller très bien tout va fonctionner très bien tout va marcher très bien parce que les dispositifs sécuritaires sont toujours là présents, donc ils sont en train de faire, comme vous voyez, il y a partout, il y a des agents de sécurité sont là partout avec des chiens. C'est pas vous. Là-bas, donc vous voyez, là-bas il y en a tout, et vous voyez, donc la salle est bien là, donc ils vont fermer juste là-bas, donc ils vont fermer tout, jusqu'où là au Kanga partout, là où ils ont la sécurité bazali, bamboa minene bazali, donc la sécurité bazali à Makasi na nenga Mosarate, la sécurité moko. Mais tout l'andana, l'accès dans tout autour il y a clôture, nenga bazocha. Bazali au Kanga, l'accès bandeko bazali musika. Lakisa bango bo partager sinon moyen pour faire vivre bino ezala contre le clôture bazali ko renforcer ndeko JPS voilà lakisa bandeko voilà quoi donc ba dispositif siko bato ba kotela wapi entrée eza kuna na liboso parce que bato ba kota to tourner dans clôture nenga bazo clôturer kende nano ouais lakisa bandeko concert ebeta ma fallait robeta concert eza bo bang eloko te boya ebele voilà bozomona disposition sécuritaire ya makasi awa toyaki uniquement pona refaire vivre bino ndenge bozomona awa bozomona nyonso oyo ezali sécurité batie tout autour ya salle ya arena bozomona bopartage nazali moumbu na bino kasanda wetu na ye uniquement pona ko faire vivre bino bozomona clôture bozomona bozoka makele ndenge bazokata donc awa disposition sécurité bozomona bato basala misala bango oyo bozomona bango oyo bozomona makasi pende awa bozomona musala pende ya makasi bazosala musala na bango bozomona donc bozomona bazo renforcer c'est-à-dire producteur azui penda disposition na nyonso bozomona awa bozoka ndenge baza ko renforcer donc ezali sécurité JPS to continuer la kisa bandeko kasanda wetu azali wana pona bino moumbu na bino kasanda balobi fachi béton donc azali wana toujours pona ko faire vivre bino botala
disposition sécuritaire awa ezaki nzela bakangi yango awa ezaki nzela bato bazokota me bakangi c'est-à-dire ministère de l'intérieur azali au courant nyonso oyo bomoni awa ezali te ke non Macron ye ayebi liberté dans la France moka liberté égalité fraternité donc mutu nyonso aza na liberté d'expression aza na liberté ya vivre aza na liberté osala o nyonso ya lingi donc bino bokokanga culture na biso culture congolaise notre musique bokokanga ngo en otage te. Donc culture na biso eza libre, il faut respirer. Tout ça na posa to tombola culture na biso. Donc musique na poto sengeli ebetaka pour faire vivre nos compatriotes bandeko na biso ba musiciens. Ozana ticket basala nini ba fanda na ndako. Ozana ticket fanda na ndako. Donc TV za radio te bozomona yango yo bozomona nyoso donc bozomona ndenge basali dispositif sécuritaire. Tozo continuer. Hein, bozomona on a donc dispositif sécuritaire et à Makassi. Hein? Et ça c'est que voilà, et ça y a mon côté, c'est-à-dire producteur a eu disposition à une nyonso ndenge zali. Normalement awa na kati bato balekaka. Awa partout awa bato balekaka ndenge laksa bango ekangi. Awa na kati awa nyonso awa bato balekaka. Mais bakangi neza bekangami c'est tout, c'est fini. Totiki non porte oyo ape to kokanga oyo totiki awa po bato baleka me to kokanga mutu akoleka sute te nyonso mpona fali pupa mutu akoleka sute tozokanga nyonso donc clôture bercio mobimba tokangi esili tozokanga bato bakoleka sute c'est-à-dire ministère batrouble pour éviter badésordre donc siko tala nanu salle place yango ezali tala siko place bato bakomanifeste bakozala kuna na ngambo musika siko tala c'est-à-dire ezali à 100 mètres na salle. Ezali à 100 mètres na salle. Bambila bango nyosu bambila bazala ba vélo bazotambola dai bazo circuler bambila bango wana vélo dai c'est-à-dire bozomona clôture déjà ndenga basali bazo continuer kasanda wetu aye pour faire vivre bino bozomona hein bota la clôture yango bota la distance ya salle bozomona salle ezali kuna clôture yango c'est puis tout autour wa clôture ozala boyete bakotia agent à chaque mètre bakotia agent de sécurité mbila pe ozala bozomona côté salle ezali salle ya musika kuna bozomona mais botala sikoyo place clôture ezali bato bako manifester kuna soki bakokende kuna na jardin bango moko kaka ça n'a rien à voir. Donc babangi sabino ti. Ça n'a rien à voir bobanga te boya concert ya Fally Ipupa. Totombo la musique na biso. Moi je défends la musique, notre culture. Boya ebele. Bate ebele bobeta ba musicien bino so bando beta. Héritier yo bobeta. Zenite simbaka te po biso so ba combattant. Voilà. So lobi ete président sikasi to zui gouvernement wana se longwa. Régime mabe wana se longwa. Dans une minute to na régime bien. Félix a osala musala na ye. Batu nyonso bazomo. Donc héritier robeta ba musique na bino na musique saison na poto bobeta ombi yo pena yo kisango mbi ya robeta zeniti na ye ya kobeta zeniti na yo to sa ate bobeta musique na bino et tozali ato la sabino TV za radio te to ko politiser musique te to dépolitiser ngo ba musicien baza ba politicien te donc to tika ba makambo tozoluka kosala so tozala ba compte à rendre et les Ghana entre nous, mais la culture, to simba, o ezali valeur na bisote, l'une de notre valeur, hein? Balobi bo partager na ba groupe bo partager parce que awa, hein, nanga na bino nanga na prometa ki bino. Police à vélo, nyoso basala. Police à camion azali, police à vélo. Botala zela to benda police ya vélo kuna boye to zela. Nyoso ezali ka pona batala. Bozomona mbila yeyo batambola ka eza jeté ministère de l'économie mbila zali a tournaka partout donc bozomona concert eza lelo te metala mbila zali déjà wana donc bazali ko tourner bakosa bino te ke non ça n'a rien à voir na mbila tout ça mbila yeyo awa bozomona ye na ba vélo donc bango wana bazoya tala mbila mususu ye wana zoya na vélo mususu c'est-à-dire mbila kozala na journée wana. Hein? Mbila kozala somo bozomona mbila zali wana bozomona lelo concert ezate mais bongo mokolo concert ekozala ndenge nini
biso tozali wana toza baumbu na bino kaka mpona kofaire vivre à bino en direct awa parce que tozali na mboka moko ya liberté d'expression ndenge Paul Sapo uti koloba balobi bo partager po kasanda weto ayi maka mpona ya likambo ya lingi mutu pas libre ya manifester nenga lingi donc bo boycotter toza na bino toza contre bona boycott te toza contre boycott te mais ezali pe occasion pour ba pesa pour fali pe pesa message parce que to kozala wana ba nationalité belé kozala wana ngakutu na ko proposer boy bandeko ba combattant ngala proposer bino na bolingwa nzambe na bolingwa Congo na bolingwa culture na biso message d'amour bino boy na pesi bino na message oyo nano boluka fali pupa ube boyebisa ya luka bino comme ça après ça bino ne fils que 10 minutes yetanga obeta musique na ye après si bino 10 minutes bino ba combattant ta bo la ta message ezali kambuté mais quand même bon matin à podium le monde entier oh les événements du siècle monde entier c'est l'événement oyo bon passer sur un message au bino bozana ngo na en plein concert parce que biko le belé ba koya wana minele ba kozala bantier ba kozala ba français ba kozala ba américain ba kozala ba anglais ba kozala comme ça bo sengi fallait après ça bino 10 minutes ou bien 15 minutes pour exprimer ba mécontentement na bino ba makambu nyonso oyo bino bozana ngo ba réclamation bozana ngo. Moi je suis d'accord avec vous nde bozolo ba keno 8 millions de morts et seigneur les a reconnu dans mais JPS lobanano mais 8 millions de morts wana tolobela kango kaka na lingala ça dit ezo suka kaka entre communauté na biso to profiter siko na tolobaka pe ba français pour na passer message parce que ba étranger ba koyoka te ba profiter siko na concert comme ça to passer message parce que le monde entier aux alawana et ça concerne ya ba congolais kaka congolais tam so ozaka mi bale misatu mais Fali il est bien aimé pas dans le monde partout tout le monde a la Côte d'Ivoire nenga beta plein à craquer na Cameroun plein à craquer na Angola kolobate a auto ça la tournée aux États-Unis à munene ya koloba ku tout na Canada plein na nenga ko sakana te Lobela continue koloba to moni nyonso oyo Fali asalaka da yango na soki biso na bino ba combattant tous ça Fali pupa après ça biso 10 minutes ou bien 15 minutes tous s'exprimer na podium to loba sikoyo to ça ba déclaration na biso o biso to zanango mais boye to luka ko boycotter ou bien to télémela concert ya muninga c'est pas gentil c'est pas bien c'est entre nous on est les Congolais on est frères. Est-ce que toye ba futi biso non ou ta futi biso parce que les ali bolingo mboka on est des Congolais. Nous sommes des Congolais. 30 personnes, nous sommes des Congolais. Entre nous, l'union fait la force. C'est au Sangana, to Yokana. Peuple diaspora, biso nion soto sangana. Pourquoi biso to koza diviser? Mais est-ce que na obeta ezali solution? Non, yo obeti. Mais siko kasanda, mutongo yo obeta, kasi mwana ya camarade na oti. Okobeta endenge nini? Mais si on yonde mona na yo boy azana 20 ans ayo kota concert alingana a combattant na moni na beta mona na yo mais non c'est impossible au moins que des autres places e kota ya mona pour concert oyo mikolo ba okota na bango te po mikolo si babaya na bango de makambo ba concert yango ba hotel melango mais batu ba okota ba concert oyo za génération ya sika mais bazana ba 10 ans ba 15 ans lelo bazana ba 12 ans lelo bango ba komi na ba 22 ans ba 23 ans ba 24 ans bango nde mutu ba yo kota ba concert oyo siko aza mwana ya camarade na yo yo tonton okenda rolia semoule pa na bango yo mutu okobeta mwana wana mais non regarde tonton mais hey sa tête ne fonctionne pas ou quoi il y a un souci ou quoi bakoya na ba copain na bango na ba copine na bango bakoya bazana ba camarade na bango ba malien bazana ba camarade na bango ya ba algérien toyebi bien Fali pour passer ba featuring ebele na bikolo ebele donc tous les bikolo wana ba bakoya international Fali pour bikolo wana nyeso bakoya siko toloba nini tant bikolo wana nyeso bakoya boko beta bango simba bango bazaba na bikie tant bako s'attaquer na ba ivoirien par exemple et comme guerre entre ba congolais na ba ivoirien tata mubimba oya o menacer bana mikie mais à la soni c'est la honte. Les Robandaki Bitumba, moi, Zaki na 6 ans. Lelo comme il a 16 ans. 16 ans, tu es bamsou comme il a 20 ans. Talamaka. Il y a qu'à attaquer Bango. Yo attaquer Bano Amikie. Bon, mikolo bana mikolo boya na bangote. Mais to yebi bana na biso nem to baoya pourquoi? Parce que ba Nigérien ba ya robeta ba concert ba kotaka.
ba Camerounais babeta ba Ivoirien babeta ba concert ba kotaka mais ce que bano wana ninga ba kola ti lelo nanu ba yebi sentiment ou ba yebi nanu ngu asuma ba concert a Congo ya ba congolais à la raté ba yo ka ngoka na sango na musika ce que bango ba banda ko vivre yango bango banda ko vivre yango za lokola mbala liboso pona bango lokola mbala liboso pona bango po bango ba yebi te ya mbala liboso pona bango de totika bazaki na dit ça babanda omona kaka tonton oh tonton akei bitumba oh tonton aza combattant mais lelo bakomi na 20 ans bazo comprendre mais finalement tonton likambo ngo nini ti lelo likambo nini ngo sila raté vraiment Israël muto malobaka nini na bitumba ka moko mutako olonga na bitumba moko ka mutalonga mais na kimia batu mibale yango tona posa kimia tona posa kimia po biso nyonso eza ba bras de fer te awa tozana posa kimia s'il vous plaît tona posa kimia fali pupa robeta awa na salle oyo Bercy accord Hotel Arena yango oyo bozomona na sima fali pupa robeta awa da robeta awa nde tolakisi bino ba dispositif sécuritaire nyonso nde bakangi daki tout yango tolakisi bino dai awa nazoyebisa bino ministère ya finance économie budget eza awa jamais bakolinga des ordres de salama des ordres ezalate donc toboyi na biso pe toloba ke non bakombatant ba échoué toboyi pe toloba ke non fali a gagner toboyi na biso mutu moko pe a gagner pe azate mutu ba ko échoué entre biso entre bolingo to manifester bolingo amour entre nous tolakisa bolingo kati na biso entre nous tolakisa bolingo kati na biso ngana opesaka message moko na ba jeune na biso bano bakoli awa o babotami awa o baye kokota na kati ya komba ngana koyebisa bango boye Paul Sap batika kozala influencer na batu lokola babokecho bazali na haine na kati na bango parce que bayebi que fali pour bazali jeune aya kobeta Bercy ye na vie na ya kotikala jamais kobeta Bercy mutu ya ndenge wana akolinga koluka haine kati ya batutu donc tokolinga te mutu lokola bokechu aya komatela biso parce que tango yo yaki poto oyaki yo moko oyaki na mutu lokola bokechu te oyaki na bokechu te awa na poto message nini yo kopesa lisusu ya kimia pona ba jeune na biso oyo bakoli awa otomoni bayokani kitoko penda il faut bango nde bapekisaka ba tonton wana baza kofinga tonton nous à l'époque on avait 10 ans aujourd'hui on a grandi on a 22 ans 23 ans aujourd'hui arrêtons un peu ce que vous faites là c'est pas bon arrêtons d'insulter tout donc passez quand même un bon message hein, le jeune d'ici là les jeunes d'ici passez quand même un message aux tontons du bled parce qu'ils arrivent pas à comprendre en tout cas ramenez quand même les combats d'une autre dimension hein? Donnez-nous quand même un sens de combat. Voilà Paul Sapo. Moi je voulais dire ceci. Nos jeunes, nos frères qui sont nés ici. Combat oyo et banakala et bandi leloté. Mais affaire oyo so totally bien. Oyo biso nyonso to bana kolela pe ko réclamer ezaki suite ya ba guerre na niveau est, suite ya ba viol ya basi, suite ya ba injustice social na makambo ebelo euta kolika na gouvernement oyo le karawana oto na régime oyo le ka. Mais alors président Sika sa koti déjà tous na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Alors tout ça on a intérêt ya mboka na biso et à construire mboka na biso pour nanu etongama te tozwi ba compétence tozana ba compétence tozwi na mayele awa na mboka oyo ya mundele to mema siko mayele na biso na mboka na biso po totonga ekolo na biso na boite division na boite bolobi ke na este batu bazokufa na ndimi na boite batu bazokufa na boite mais na este ba mariage ezosalama ba mariage ezosalama na babar ezali ebele na ndenge kosakana te donc babetaka mpe musique ya Fali s'il vous plaît pardon maître Gims aza congolais abetaka musique na ye problème eza te
Fali aza congolais. Pourquoi tu as le mélaé? Pourquoi justice a 2 poids 2 mesures? Et ça l'a raté. Justice a 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Justice a 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Fali Poupa aza congolais. Aza musicien. Avec ta musique naïe. Maître Gims a congolais. Aza musicien. Avec ta musique naïe. Bientôt Maître Gims a obéi dans le stade des martyrs. Est-ce que qui non va hôtel mélaé? Hôtel mélaé. C'est pour que aza congolais. A obéi ta musique naïe. Fali Poupa père congolais, botika ya beta musique nae, abeta musique nae. Moi je défends notre culture. Toi tika culture na biso évoluer, to bomango, to zo bomango. Pourquoi tant de haine comme ça? Nani Emelia beta ka ba concert awa. Emelia Resmo Congo. Emelia beta ka ba concert awa. Hôtel melaka ete pour intelligent Resmo Congo. Très intelligent groupe wana ya ba jeune wana. Bazwa bino na otage te, ba influencer bino te na ba tonton moko boye. O bazali na avenir te. Nayebi ke bino bozali na sagesse na intelligence. Bozali na avenir munene liboso na bino. C'est nous les jeunes. L'avenir de notre pays, c'est nous les jeunes. Nayebi ke bozali ba jeune moko dynamique. Congo c'est nous les jeunes. Ezali bras de fer te. Bocha na se Fali Poupa abeta concert na ye mais bo pe ki sa ba tonton wana o bazo ba ekomi likambo ya trafic. Et comme il y a business, ils sous likambo normalité. Bote okota na kati ya ba bêtise na bango wana. So baza na rando na bango na Fali Poupa ou bien na batum sous ba koti bino te bino ba chaîne oyo bokoli awa. Ba influencer ka bino te. Mboka na biso ko changer le lona lobité bien sûr. Mais quand même avancement ezali. Voilà ouais, nos frères, nos enfants qui sont nés ici. Les tontons, ils sont en train de vous manipuler. Ils sont en train de vous manipuler. Ils vous manipulent. Demande aux tontons, quand Gims joue, pourquoi pas ils sont là pour boycotter les concerts de Gims? Il est congolais. Gims, il est congolais. Pourquoi ils ne boycottent pas? Pourquoi ils n'ont pas interdit le concert de Gims? Il joue bien ses concerts. Maître Gims, il fait fier de notre pays parce qu'il est congolais. Fali Poupa aussi. Fali Poupa aussi. Laisse Fali Poupa jouer. Laisse Fali Poupa jouer. Ils sont en train de vous manipuler. Ils sont en train de vous manipuler. Et les tontons, ils sont là. Ils vont détruire votre avenir. C'est pas comme ça. C'est pas gentil. Soutenons-nous. Mettons-nous ensemble. Si les tontons veulent passer leur message, qu'ils demandent à Fali Poupa qu'ils le laissent 10 minutes, 15 minutes de faire passer leur message dans les concerts. Parce qu'il y aura du monde, il y aura les Ivoiriens, les étrangers, les Américains, les Anglais, il y aura tout le monde, les Suisses, les Belges, ils seront là. C'est le moment qu'on profite, qu'on passe nos messages. Non, c'est pas que de faire des désordres, de taper nos enfants ou de grimacer ou regarder comme Jacques Ndala, tu veux nous tuer, Jacques Ndala, tu veux nous tuer. Jacques Ndala, et senga pardon à peuple congolais. Senga pardon à peuple congolais na malobo yo lobi. Senga pardon. Jacques Ndala, c'est grave. Si quelque chose se passe ici, en France, au kamikaze, au bombe bébé, c'est toi le responsable parce que c'est toi qui as passé les messages. Vous avez même pas na honte. Vous avez même na plateau de télévision, vous avez na politique, na Rex Kazad à côté. Mais ça fait des chairs de poule, s'il vous plaît. Arrêtez cette histoire-là. Ne batuba kufa yo sepela. Ozolo ba keba ba kufi na este. Na ba ba kufa kala manifestation. Mais bon ceux qui a poto ba kufi. Différence ni ezana ba onia so ba congolais. Pona ni bino ba acteur politique ba kufa raté. Bino ba kufa raté pour na ba manifestation. Tout le monde a ka ba tumsu ba kufa pourquoi? Bino ba kufa raté pour ani. Bino peut se sacrifier. Tout le monde a bino no boza l'exemple liboso. Mais non, mais il faut retirer Malobanayo Jacques Ndala. Retirer Malobanayo. Jacques Ndala, retirer Malobanayo. Retirer Malobanayo. Bacha bombe awa po bisoto kufa. Jacques Ndala yeba ke awa na France. Biso awa tozana nini ya vigie pirate. Awa. Pour na nini pour na makama batata terroriste. Yo mutozo tinda, c'est toi qui envoie. Voilà, nous avons aussi... Congolais na Paris bakufa. Oyebi ezaka ba Congolais te, ba Ivoirien ba ozalawana, ba Malien ba ozalawana, ba Français ba kozalawana, ba Belge, ba Anglais, ba Américain, biko le belé ke zalawana, ba Canadien, de yozo tinda sikoyo, bacha bombe po biso to kufa. Voilà, boyo ki ndengande kwa uchi kopesa.
message tokozwa ndeko mosusu mpe tokozwa avis na ye opinion na ye mpona concert ya Fally Ipupa awa na Bercy. Boyebi deja ezali kasanda wetu Fachi Beton moto aye awa mpona kozwa en direct de Bercy po botala disposition sécuritaire. Ndeko akopesa message tozali na ye awa amoni kombo na nani Christo Masietia tout ça. Bon awa toye awa pona événement oyo koleka awa Fally Ipupa boyebi ke akose produire awa le 28 vendredi 28 uniquement pour 3 heures. Avis na ezali nini pesa biso opinion na yo pona concert ya Fally Ipupa. En tout cas pour concert ya Fally Ipupa Tokos rien à dire libako ezate libange ezate concert ekozala le 28 Fally Ipupa akobeta wa likolo tout ekozala batutu bakozala batutu balingaka Fally Ipupa boya ebele nga déjà na zawa si le 28 no bima aura le 28 donc concert ya Fally eza kitoko ba congolais boya ebele to safoué musique ya Fally Ipupa di cap la merveille banzembo ekobeta na façon moko donc elengi donc ba combattre à terre concert eza kitoko. Comme message nini opesa bandeko biso ya kimia oyo balobi ba en tout cas to sengi kimia ezala to sa biso na biso ba congolais to mona te mundela sibi mandoki abando bomba biso ba congolais donc entre nous les congolais il faut tozala na bolingo tozala na boyokani kimia ezala otia na se musique ebeta pona mboka na bino na kisase bomba ezate biso musique se ba tuto bongisa ngo to telemela nde ba politicien ba so lia mbongo lokola nguba bango nde babongisa mbongo botika musique ebeta donc musique ekobetama. Voilà, merci beaucoup ndeko nanga. Shakindala tika ba biloko na wana bacha. Voilà, lobela na Shakindala. Biloko na Shakindala. Bacha bombo pona nini? Bacha bombo pona nini? Tika ba biloko na wana Shakindala. Tika ba biloko na yo. Pona biso concert Fally Ipupa ekobetama. Tofis. Merci. Merci beaucoup ndeko nanga. Merci pour avoir passé message. Na Ibsaki Bino ezali Kasanda wetu initiateur de Fachi Beton. Vous voyez la salle elle est derrière moi. Vous voyez déjà le dispositif sécuritaire ici à Bercy. Vous voyez déjà tout ça là. Ça n'existe jamais tout ça. Cette clôture, ça n'existe jamais. Ils sont en train d'installer ça uniquement pour renforcer au moins le dispositif sécuritaire ici à Bercy. Vous voyez tout ça? Vous voyez, il y a un parc derrière moi. Vous voyez, s'il y a des gens qui viendront manifester, ils seront derrière. C'est-à-dire à 200-300 mètres de la salle. Donc vous voyez tout ça, c'est le producteur qui est en train de renforcer au moins le dispositif sécuritaire ici à Bercy. Voilà tout ce que je peux... Voilà. Nous allons continuer le bosso. Nous allons continuer quand Sandawetu, l'initiateur de Fachi Beton. Donc voilà, nous allons continuer. Voilà. Sécurité. Oyo va renforcer. Ils ont toujours renforcé. Et ça l'a boyété. La sali yango uniquement pour événement ya Fally Ipupa. Bozomona nyonso yo. Bozomona. Donc basali koto nyonso. Bozomona o nyonso ba renforcer. Ezalaka te existaka te. Mais ezali uniquement pour la journée ya vendredi. Pour na Fally Ipupa. Bozomona bibende nyonso bozomona ezali uniquement pour na Fally Ipupa. Donc bozomona salle ya kuna salle yango yo mais basali yango uniquement kaka pour na Fally Ipupa. Vous voyez tout ça? Donc uniquement pour na Fally Ipupa. Pour les obeta, oh nyonso sala pour na bolingo. Pour na bino. Bolingo nyonso la Xabino maramne ezotama mbula ezobeta zozopola tona sa mbula zozopola mais tozosala ngo pona bolingo na bino olakisa keno makambo nyonso eza malamu bobange eloko te bakimaka mbula na mopepe te kofi aloba bakimaka mbula na mopepe te omoni kaka loyenga mopepe ya bato na bareseau sociaux
ekozala te yo ekozala te te concert ekozala et bah vous avez un message que non Mandou qui ekozala awa tout ça on est pas fait un message à Kimia komeka kutu te komeka te o bima terroriste ba kokanga yo tala ba moto azasima kuna bazali ko eza hotel ibis hotel ya monene bakonzi balalaka awa bato ya minene balalaka awa na bahotel oyo eyo eza awa donc sécurité eza na bato ya kosakana te oyo eza bahotel oyo ezali awa boya tobengi bino nyonso boya kasanda wetu azali kokundula bino na GPS azali wana azolakisa bino ozomona dispositif ndenge baza kotya yango awa eza makasi dispositif makasi awa bonjour voilà dispositif makasi monsieur tout ça c'est pour le concert de Fally Ipupa oh là là événement du siècle après 10 ans après 10 ans méga star Fally Ipupa événement venez nombreux monde entier venez nombreux les Africains venez nombreux rendez-vous ezaka moko de boya ebele na ndenge osakala te neti bafourmi elobi yango zagle oto elobi yango kasanda Paris tobe faci béton Rodette Fally Ipupa di Cap la merveille El Marabiacha Eric soki otiki ngai si laisser aller okobanza moto alali nzoka we na ye mama bana ye soki otiki boya ebele concert eza wana Bercy Fally Ipupa kobeta wa moto akopekisa za te toza biso na biso bacongolais donc totie déjà lancé kindobe eza wa Fally akomiata wana ndenge moke te après 10 ans après 10 ans veut dire après 10 ans donc il concert et ça donc pour son va bien déjà donc va bien c'est là déjà rien à dire bon ce que disposition sécuritaire ils ont des sécurité ça très bien on s'en comprend préfecture déjà tili bambila tala na sima na yo kuna boye ozomona o bazo sala pona sécurité ça la makasi donc bandeko boya ebele to ka musique a Fally Ipupa di Cap la merveille elle a pris une depuis une dehors donc fiston maseti ya ça on a déjà pour la moto na makabuya nane salinga mabe miso matelinga koko kabuya mama abo pia makambo yango esili concert ezongi Tokos Kabuya. Ok, merci beaucoup. Mboule ezobeta tozopola o nyonso mpona kopesa bino bainformation o nyonso nga bi naza netre na pour te na contre te nga naza netre naza journaliste nani Christian Bosembi nga naza netre naza pour te naza sango mutombo sango Israël mutombo yolobaka journaliste n'a pas d'amis journaliste n'a pas d'amis balobi ezali télévision eza radio te TV za radio te Israël mutombo TV za radio te boso la politique eza na succès mission yebisa ye kasanda wetu azokita kuna na faci beton kasanda wetu azoya mutombo turo yamba kasanda po ba rendez-vous manqué turo yamba kasanda donc boso la politique yango yo Israël mutombo TV za radio te donc ozomona dispositif sécuritaire ezali donc passer message yebisa ba congolais bana kim yebisa bango yebisa bana kim que concert ezali bozomona ndenge babongisi déjà baza na kati ya kobongisa donc ezali lisekite mbula ya kobeta wa makasi mbula ezobeta na ndenge osala te mais kasanda wetu azali wana toujours mpona faire vivre bino bozomona ndenge baza kobongisa c'est un Congolais comme nous il a les 100 Congo ah ala makila na biso
donc ifsengeli tosunga ye tosoutenir ye fali pupa obeta concert azosala défi na mutu te fali pupa aza mpe orgueille te aza mpe teti te play atembe asalaka mosala na ye asala mosala na ye fali pupa azosunga bandeko baza na ye pembeni fali pupa alobaki 10% oyo ekota awa na sale oyo na concert oyo aopesa yango na Goma aopesa yango na epai ya docteur Mukwege na association ya docteur Mukwege kati toke kati te mbula nde aopesa yango na epai ya docteur Mukwege donc voilà mbula ezobeta tozokontinue mbula ezobeta ata na sa mbula ekesa eloko te baza korenforcer makasi sécurité esengeli tolakisa bino mbula ebomaka te mbula esala eloko te biso ata mbula ebeti tokimaka na biso mosala carton wana we totia ata carton likolo kata mwa ndambo wana mpe na tiango likolo ya tele voilà non c'est comme ça na tiango voilà vous allez wana toujours ponas aïe eleki ke mwa kilo bino déjà bozomona tolakisa bino kaka bomona makambo nyonso ndenge ezali ozomona sécurité sécurité makasi ya toujours azali wana mpona kolakisa bino bozomona sécurité ya makasi kaka kobongisa awa boye bozomona mpona fali pupa ozomona mbuwa minene na ndenge akozakala te noki avela mbuwa penana bazali korenforcer sécurité nyonso ezali kaka mpona fali pupa otala toza kopola mpona fali mbula ya kobeta makasi mekasa nda wetu tozali wana uniquement mpona kofaire vivre bino balobaki kasanda wetu nazali awa toye awa bomoni sali yango bomoni ndenge barenforce sécurité yango batie clôture mpona fali pupa afuti biso te eloko moko te totiki bandako na biso toye awa uniquement mpona kosoutenir ye aza ndeko na biso ezali bras de fer pete soda problème na motu te asalaka mosala na ye tomona ndenge bakorenforce bomoni mindele baye awa pour renforcer sécurité awa na vertu totala bango nyonso bomona oyo baza bato oyo likolo ya fali pupa bazwi bango na mosala économie ya mboka emati mpona fali pupa na France likolo ya fali pupa bafutami ezaka bango te partout eza sale mobimba baclôturer eza teke eza kaka awa te baclôturer sale mobimba sale bino partout donc bango bazwi kosala likolo ya fali événement ya vendredi yango nde bomoni bandeko oyo mindele oyo bazwi mosala c'est-à-dire bakolia bakomela bakofuta bandako na bango mpona fali mpona concert ya bokoyoboya concert koyoboya mpona bakeno concert ekolesa biso te komesa yango oyo mindele bayebi valeur ya concert ndenge bayebi économie ya mboka emataka mpona kosala oyo fali bakosalela bango awa déjà bakofutela yango impo sala oyo ekofuta impo fali akofuta impo bandeko ebele bakolia bakomela mpona fali pupa mpe soki ofandi nsima ya kamera ozofingafinga kaka etali yo kasanda wetu initiateur de fatibete tokende susu boye la série continue la série continue vous vivre merci bango sale merci yango yo fali pupa tokos danenga bukete na série poli likolo ya mbula na poli là pour nous faire vivre à bino événement du siècle à vendredi alobaki il pleut donc il pleut voilà quoi ibisaki bino
avec faire matos vivre bino topoli mais tozali awa tozali awa pona il pleut il fait froid mes mains sont gelées donc voilà volontaire ba bénévolat toza ba bénévole tozali awa Pour Fali Poupa handicapé. bénévolant awa qui bénévole Ya. toza qui bénévole tolakisa bino salle bomona salle ngoyo Mboka ngo bayebisi bino ke ba musicien babongisa ngo. ndule ezali boya ndule Politicien babomba mboka bino bakanda na bino epa ba musicien tosali nini? d'accord pour na Weranson d'accord pour na message yokani message tamboli bafani tout ya wera barozala kasanda wetu initiateur de Fachi Béton aye awa pona faire vivre à bino bozomona sale yango bakosa bino te teveza radio te Maman, tu dis quoi pour le concert de vendredi? teveza radio te zala ngoyo tozokoba teveza radio te osote tele mama mosika babonaka bango na mosika osote okoma kuna kote bamosusu bazokota kuna boye fozala awa deja nyonso baokanga baokontinue awa nyonso baokanga nyonso baokanga oyo tela Bercy. bakonzi bayaka kovanda Bafé Kofi babeta ba Bercy, bafé Ngama babeta ba Bercy, bafé Jibe. Bafé la biso Fali Poupa. teveza radio te Deuxième fois Bercy. On est là. lakisa bango libula métro kuna Libula métro yango kuna. kuna okobima kuna mbala moko sale ezali awa obimi kuna sale awa libula métro mosusu eza kuna Sortie eza lango ebele. teveza radio te bobanga te boya concert ezali israel mutombo bosolo na politique teveza radio te tala kuna nani bambwa misusu bango wana kuna bambwa minene sécurité eza na ndenge osakala te Pero ebi ke mbona lokola Lyon. wana mbolo koya lion alobi zak la kozala mpe awa sak la kozala soyez le bienvenu zakari bababati zak la azoya uniquement mpona rex kazadi soyez le bienvenu voilà rex kazadi bienvenu na kati ya concert ya Fali Poupa le 28 ozomona nyonso oyo Donc bateau déjà va continuer bango balala na bango kuna jusqu'à la 28 ou comment? ozomona ezali double barrière batie barrière ya liboso yango oyo barrière ya mibale yango bayaka otya susu barrière ya troisième barrière ezala awa camion ya mbila babarrière oyo batie kuna bakotia yango awa bakokanga awa sikoyo bato bakomanifeste bazala na nsima kuna mpe moyen mpe eza te po nini kuna bacommerce eza kuna baboutique bataba barestaurant eza kuna donc kuna mpe bakolinga mpe des ordre liboso ya bamaison na bango te lakisa bacontinue olakisa bandeko baboutique ezali awa sécurité kozala awa na ndenge kosakala te donc tout le temps bozokaka basirene ezobeta ya bakara bambila awa mbila lekaka na ndenge kosakana te donc bobanga eloko te tv eza radio te israel mutombo alobaka donc bozomona na bino moko na baimage yango tozopesa bino tofe yango bino sale Fali Poupa kobeta donc yango oyo boya ebele bobanga eloko te bato baozala boye nde ozomona boye donc bakobamba mpe motu libanga te donc bobanga eloko te mpo mbila kozala wana ndenge osakala te nde bomoni bato baza ndenge mpe oyo ezali ministère d'économie oyo lakisa bango ministère d'économie oyo telemaka mosika oyo ministère de l'économie oyo nyonso batima oyo bozomona en face oyo ministère oyo batima oyo nyonso oyo mpona olasake ministère d'économie basolo ya mbongo ya mbongo accord hotel yango oyo arena yango oyo bozomona donc bozomona mindele ndenge baye kotia molongo vendredi ekozala mpe kaka boye ekozala boye mbula bete beta te biso tokozala boye toyokoconcert ezali intention ya mabe ya koya kotumba mutu concert ezali kotumbela yango kuna kotumbela yango kuna ekoma awa ndenge nini balobi bakotia koli piégé na nini kuna kota métro tala libula métro eza kuna sana po avoir na concert na salle ekezala sika eza musika soki bakotumba voiture kuna muzika sana po avoir bakanga yo okima wapi ilo akozala awa donc bobanga eloko te boya ebele na ndenge akosakana te bobanga te
bobanga te boya epele Ouais. TV za radio te boso na politique TV za radio 4 mabulu ya métro métro mosusu ya na nsima kuna métro mosusu yango wana métro mibale yango oyo moko yango oyo moko yango oyo batima yango bozomona ministère ndenge na yebisaki bino ministère ya économie ya France sikoyo bakoteka yo osala bétise awa Jamais. jamais Tala ba beto, tala ba sécurité bazosala. kote bamituka ezobimela kuna ozolekela so otumbi mutuka okotumbela ngo kaka kuna Ah. Ekoma awa te. kote wana Ekoma awa te. affecte jamais bato bazali awa awa ekoma te otala bato bazali awa boli bato bazali awa donc bokokota na kimia na concert Ah oui. Perto boluka na nsima tolakisa bango baporte nde eza ebele. Et petit nanga c'est la député de la Sampi. Et petit nanga Michel, tout ça pour la concert pour la livre. La monnaie tient en flou. Il y a le bus noir. Tele manano mpona batterie ekiti bato bamati komi ebele 400 personnes Ça direct. omona te plus de 400 batterie nde Comme ekiti ça, bozela bandeko tozofaire vivre bino batterie ekiti botala kaka toyaki mpona faire vivre bino en direct nayebi ke bozali ebele ebele boza partout dans le monde bozolanda kasanda weto en direct awa tozali na événement du siècle ezali bras de fer te tozali na grand journaliste na biso JPS tozali papa tozali toye kaka na souci ya kofaire vivre bino bato balongola kobanga balongola kobanga eloko moko eza te kobanga te bobanga eloko moko te si séparé osombi billet na yo yaka concert dispositif sécuritaire oyo ezali wana bateri nde ebande kokufa on y va. Toli. nzela natya singa nai na mwa bateri ya Nyata bangové. voilà donc bozomona dispositif sécuritaire